sa vie étoile te mezo briller. Ba mikolo ba mi bimba ba koma ba bala misala na ye. Bala misala ya Karine, le ba comme sous bala misala ya Henrietta. Alors ngeta que maman Leki, il y a la Chine, maman Leki, il y a bébé Henrietta. Les loto yé la bokasi, il y a bana membre. Sambolé, baloka na famille avant s'arrêter. Nani? Nyamako. Au moins histoire Karine Mokonzi était ibaté belé na bisaki bango ba te ya masanke sans Bible. Na bisaki bango ba te ya masan Bible. Ba ko bongo la mitema sans Bible. To moni ba ndeko lokola ba Carmel Odia. To moni ya ko bola ma Karine Mokonzi ayibisika chef enek Mokonzi. Il faut na comme chinoise na bisi avant comme chinoise. Il faut aussi ma carte d'adhésion. Carte d'adhésion est comme une $200. Ken Piana, son amonio le 18 juillet, ça l'émission, on a porté plainte. En plus, ma vocal en a belégé à Ken Piana. Vous comprenez? Kobota, c'est une bénédiction. Nzambaloba remplissait la terre. Donc, Karine a listé à Batou, Nzambaloba, il va remplir la terre. Il n'est pas comme autant de ça déjà. Parce que Ngarout Kobota et Karine, ils ont et l'homme mort tout est sécaté. Parce que une fois tu as Aïcha au coco, tu solo là yango, Aïcha sera bien l'autre Karine a joué mi aboti. Et puis à robot je dois soulever mon sous robot après le sous. Mon natie, botalelanga. Congo température, ya maman Rosette et la fleur. Nadambu. Congo température, et yena mo pepe asika. Ya tobina e Congo température. Et yena mo pepe asika. Ya tobina e Congo température. Et voilà, merci nos très chers fidèles internautes du monde entier. Merci à tous les abonnés de Congo Température TV. Toujours avec la vôtre Gloria Bongo, autrement appelée la donna de la presse, à mode Bandal, Balobi, Bandal les héroïnes. Donc, des bozo mona a tozo fêté. Arrivé à Bébé Henrietta, Balobi, à Longola Kassoni, Nzambalola asalaka na ngonga natango na ye nzamba sali na ngonga natango na ye natango abatu te qui a dit que Karine Mokonzi obota te donc maman na nzambe mami na bango mokonzi na bango mutapesa bango mbongo bo bafuta banda ku balobi lelo tozana ndenge ya bandale ba chroniqueuse ba chroniqueur tozo fêter arrivé à mwana na biso Bébé Henrietta Kikuli mwana azangisaki batu kimia mwana azangisaki batu pongi donc mwana atikaki batu bazanga kimia na bomo ina bango Bébé Henrietta ngwa yakate aye to ebisaki bino ke Karine Mokonzi arolesa bino na YouTube to ebisaki bino ke Karine Mokonzi arobokola bino na YouTube botali ba résultat nango bonon leo ba sœur na bino qui a dit que Karine Mokonzi obota te qui a dit que Karine Mokonzi basique c'est qui est matrice qui a dit ça qui a dit ça qui a dit ça hein bozawa pi tozomona binote Gloria Bongonda avec babine sengonyo so ya koyamba Bébé Henrietta ne tozawa lelo tozana katsa bandal tozo célébrer hein babi tozo fêter hein naissance à Bébé Henrietta avec la Chine balobi ba chinois bozawa pi na moni mba moko fenek babi fenek mwana mami babi fenek yeyo naza api ne biso ba anglophone tolobaka nana sengo ya kosakana te donc nana sengo nana gentil le nana méchant te balobi Bébé Henrietta bébé international lano ezala te na chef enek Mokonzi naza sengo ya kozala oncle ya bébé international au monde histoire Karine Mokonzi était ibaté belé na bisaki bango ba te ya masanke sans Bible na bisaki bango ba te ya masan Bible bako bongo la mitema sans Bible to moni ba ndeko lokola ba Carmel Odia to moni ya ko bola ma Karine Mokonzi ayibisika chef enek Mokonzi il faut na comme chinoise na ibisi avant comme chinoise il faut aussi ma carte d'adhésion. Carte d'adhésion est comme une $200. Na ibisi après comme kota Karine Mokonzi carte d'adhésion comme $200. Nicolas pourquoi ma chinoise faut son carte. Faut ma carte $200. Na mati sango pona naissance à Bébé Henrietta. Au moins Karine Mokonzi bato balobaki trop balobi que Karine Mokonzi kutuzemi wana zokosa Karine zokosa. Siko tolobaki que Karine Mokonzi akobota en live. Bon nenge aboti pena na caméra pena ba ça nenge mwana lobima na nenge bébé aleli inge ne biso ba kongo benga ba bengi Karine Mokonzi Maria ba bengi papa Evi Kikuli
Joseph baboti sikoyo Jésus yango tant on a bisaki batuke histoire ya Karine Mokonzi ça le quoi naissance à Jésus-Christ après na ko comparer Karine Mokonzi ndenge moko na Yesu te pour sauveur mais nazo mona ngoko la 45% kokani parce que comme on a Karine Mokonzi avant bota bat bande ko déjà mwana zo comprendre Karine Mokonzi na la bota kité mais bat bande ko Arieta aboti est-ce que batu dia beta lisola Arieta va Arieta bima Arieta bima ça quoi Jésus salama déjà nane zalate donc nane zalate en plus et là on a zo kamwa papa Evi qui couli, azui Karine Mokonzi vierge. Karine Mokonzi aza chroniqueuse. Karine Mokonzi aza chroniqueuse oh la vierge. Oh le mobile un coup une flamme malamako aboti. Evi akamwe. Na Karine Mokonzi nena neko mona yo, n'est pas musicien. Karine Mokonzi nzoka ndo za vierge. Donc Karine Mokonzi aboti na donc mutamoni ki moseka na ye zaka mobali wana papa Evi ki bali tu bomona ka wana eza lokuta babota kate na biso na ndenga osakalati komona lelo mutu lokola moura de la presse oyo aboyaki ke Karine aza na zemite makomi kobenga bebari eta yaka na betelo laksi déjà ki andimise ma Karine nayebisaki bango bakochange maloba avant tote ya bango bakobongola mitema sans bible ozo comprendre Karine Mokonzi alakisi bango ki aza numéro 1 internet donc Karine Mokonzi alekaka bango à partir lelo le 18 juillet nyonso ekomi férié le 18 juillet ekomi férié à partir lelo donc na minute oyo comprenez l'ambiance tozo fêter donc eza fête ezala kapo à partir lelo le 18 juillet ekomi férié donc ni ken piana ni Manike ken piana à partir lelo bondo ça sur émission le 18 té ken piana sona monio le 18 juillet ça l'émission nga mo la porto plainte en plus ba vocal nga baleki ya ken piana tu comprendre ken piana ba vocal nga ina ken piana ko samba nga ite est-ce que Manike nenga zawana ako samba te na ibisaki bango Manike sala live lelo Manike faut changer ma parole, faut changer ma argument parce que Karine Mokonzi Manike a changé parole obi à côté ma Karine dans sa année promotion babia ya prince abi po mamu ya Karine bomi même actualité ya nini ya wenge et bomi actualité wenge et oui que concert le 29 foyate quand le 29 to ya manani o beba Arieta na kisasa hôtel fali libaya to tchana nini to tchana da baresi kimia ndeko ya na fete to moni déjà balobi lelo internet ezero zika na nenga kine donc babi baresi ba parquet donc babi tozo fêter naissance omoni ke bareza ye tozela pe mour omoni Karine aboti boye Karine aboti boye lokola mwasi boye mwana bimi mais mour abota boye mour yana zonga boye oh mais mour andimi bébé Arieta ye abota te andimi bébé Arieta mais eloko na sepeli te nenga lobi akotinda mutu akotinda mutu na poto ba yiba beba Arieta mutu yango na bia bossa na te pa moi mwasi ye ben jour abota le roi Karine aboti boy ye moura abota. OK, merci beaucoup babi toza toujours là na ndenga fête donc balobi beba Arieta o azangisa ki batu pongi o azangisa ki batu kimia donc bat bané ko la te live na tongo live na midi live na pokwa afin beba ngo abotami donc toza na tozo fêter le to remela on va célébrer, on va péter les champagnes. Donc toujours dans le cadre de fête, na moni pe barezi banza, oyazo ya ko sepela ko fêter célébration, balobi naissance ya bébé Arieta. Oboyo yebite que le fête ya Jésus-Christ d'éternel. Bébé Arieta yo yebi angote. Comme on a Karine Mokonzi ndekona o ba finga kiye, ba chola kiye, kisita, ateka matrice, abimana banganga afin lelo aboti bébé Arieta. Un monde on a accouchement ya Karine Mokonzi. Ouais, en fait, solo bani nzamba zo lokumu parce que Kobota, c'est une bénédiction. Nzamba Loba remplissait la terre. Donc Karine a listé à Nzamba Loba il remplir la terre. Il est pas comme autant de ça déjà. Parce que Ngarout Kobota et Karine et Zanango et l'homme tout est sécaté. Parce que une fois que tu as Aïcha au Coco,
to solo la yango Aisha sanga bina l'autre Karine azuze mi aboti et puis a robota zo suze mususu robota après le sus donc nga boti déjà boye mabote fongwa mi ouais ta to lo bango kala Aisha ko bien ba 5 heures Cynthia Rapachi pa na zemi hein Cynthia Rapachi pa na zemi félicitations na ndeko na biso to zela moi ke biso ko to na la Chine te ngana tsaka zemi to longola na tse zemi to longola mais mobile na zamtazuwa mobile ne nani mobile na yo te kata oui mobile na ye ele pa mobile na batu bazondi maka te ke Karine aboti batanketo batu wana mitema nketo wana tilelo ba saka ba live aboti te asalaki boye bokeno hôpital bobenga la police muto azondi mateke Karine aboti tazate bango nyonso non batu nyonso bandoki internet bon siko ezande nini ezalo kwa mutu so akoyi na vélo na miso bato belé otelemi na soni wana opupolika okende na soni mais ba déjà ba moni okoyi donc mutu nyonso abike Karine aboti mais tellement déjà to bandaki débit na biso ke azana zemité bo donc photo que na onka tisu mais on soit ba yim na bango ki aboti et comme on bébé on c'est choco oh boy mbele de sans la boti. Okay. Merci beaucoup. Okay, merci beaucoup. Donc comprenez l'ambiance. Tozana Jemima Ibele tozawana toujours na mode ya fête dans lelo. Torosé la bino émission te mais torolax bino ne tozo fêter naissance ya bébé Arieta tozawana ba ndekwa Karine Mokonzi ba collègue na ya Musala donc to bato belé baza misu baza na nzela bazoya. Elle a une réussite, sa vie étoile te mezo briller. Ba mikolo ba mi bimba ba koma ba bala misala na ye. Bala misala ya Karine, le ba comme sou bala misala ya Henrietta. Alors ngeta ke maman Leki, ya la Chine, maman Leki, ya bébé Henrietta. Lelo to ye na bokasi ya bana membre. Bana membre musisa, ba bino lelo yo. Tokabola moi ko lia moi ko mela pour les sermons ya bébé Henrietta botami. Donc rien à dire, rien à commenter. Festation la baronne, festation la Evi pour Evi pena tira ke. Après 6 mois, Karine a sous-bord petit Evi. Oui, après 6 mois, c'est Moussous Evi Junior. Vraiment, j'ai mis ma collègue Sangote. Donc quand on a kati, balobi to quand on a kati pour me ma biso na likolo ndengo. Mais oui, avant na moni lelo ba fête ezo continuer kaka. Tozaki na baby shower. Lelo to komi na naissance. Un mois to fêter. Ah, Jemima. Moi la ngulu mi to fêter. Moi la biminu to fêter. Moi na koksi une année d'anniversaire to fêter. Moi na président de la République pesa la boy. Na zo yo. Événement tout ya vie Henrietta, ba fête na ba fête. Moi no ayeli Karine Mapamboli bénédiction. Moi na non te evina nous nzamba leki na nzela evi. Comprendre? Nzamba leki na nzela ya evi. Po azwa système. Lelo azuli bumu na nzela evi. Nzamba sungiye lelo pebe Karine Mokonzi identité changée et comme pe maman Henrietta qui pouvait croire une personne comme babenga qui est stérile, babenga qui est ekomba, abotaka te, qui pouvait croire lelo yo ça va changer langage nalandi era Ramsey alobi ke Karine era lelo ndimi ke Karine aza mukonza basi nyonso donc azabonga linga ende ya Karine alinga ende ya Karine skolo azaka ko perdre par rapport à mutu aza rêve ba fi tout ya YouTube faut bandima rango Karine a rêve ya batu nyonso Karine a rêve ya batu nyonso leleza ko liana ko mela on a baki 5 motifs na baki ba couleur ya rolata noir il fait ça là rose fait ça là noir il fait ça là bleu fait ça là rouge ya ngo to respecter motif fait ça la Karine Mokonzi la barre tout le monde moura changer maloba moura loba ki ke bébé Arieta zalaka ko tika ozate mais le moura comme benga bébé Arieta zo ki tivanda nana ko changer te pour moi la ke no baloba makam oyo ba bi ke non besi ya vie na bango Karine star ya vie na bango Karine faut pas finga Karine pas ko tu vas vivre soit fille Karine te ba zo va vite Jemima Ibele to vanda no penda to lobalika moko mona mwana mwasi o azalo kwa biso za na mabele me ko zangisa baninga na ye kimia na pongi balala lisusu te ba koma live na 6h na 7h batango pe Karine ayebi bango te amona bango te ni vikoni batambola te komona
eza grâce to eza aura to étoile moko boye eza aura o abotama nango déjà même aura yango pe Henrietta botami nango jou Karine abotama elomo elekana na salle wana ba bébé tout balela na kata salle wana osala ko sa te balela na kata salle donc des bébé Henrietta botami eleli eningisi mokili donc ndenge Karine azana aura via Karine ko tomba mande pe Henrietta ozala mutokanga parcours nazate o comprendre donc yo moko ba ke nini o bébé Henrietta ko botami to sa na nini o laisse le bossa la Henrietta boko te la Henrietta studio boyemba kombo ya Henrietta bosaele banzembo banolobela Henrietta banakwadora Henrietta bolandela lamba Henrietta koseka ya Henrietta minu ya Henrietta lito ya Henrietta zolo munoko dobela olanda nyonso ya Henrietta abotama batanga kombo ne kutava asala manona libumu tanga ano kama kila pamba déjà batu batanga ali akombone Henrietta parce que Henrietta on fait à se paraître na kati monde ce que ça nini bébé Henrietta ngande na boye là c'est Karine faut elonga moi la coup na YouTube nga mama leki na linyango te na boy na ngelonga Henrietta ebima na YouTube ngai mama leki na lobi na bo babi Henrietta qui couli TV déjà ezo banda kala c'est funga mais déjà couli la mama bana et puis na on formé bino biloko to eleke pa Henrietta son salaire oyi bango bakangi chaîne non eza déclaré okayo na ba laisse mais moi Henrietta on laisse bino te Henrietta on laisse mutu o meka kozoka o laisse rana déjà bino mais Henrietta kuna te on est sérieux bakangi o chaîne il faut pas ça mayele ba mamba o sala pata yo moko muto kwa Henrietta mona muke bébé bonga ke no laisse ba maman mikolo ba maman koko abe do laisse bango to moto maman tanga botami ba raisa ma miss makodo alobi kusuku na pasa a combien agité donc alobi pardon webi ton bébé Henrietta botami tanga botami 5 minutes moi na lobate webi ke mona so bate ba mona melimai to mona kufi maman Charlotte bandi prière or que mona ndo ça ni charisme to mi ga 5 minutes quand vous allez ma vie le temps mami moi na senga libele mbala moko. Voilà, alors merci beaucoup. Tozawa, Toromela, on va interview Toromela et puis on va grignoter donc et ça absolument bien. Et ça c'est babi attention babi mamboka ende wera lobaki te baba matifu bazala. Bango otemoni bango ba lokola Tama je sais pas non ça la vie on dit maté. Ba nguna fu bazala ka. Ba mona ndende ba otombolo. Bazala aba mone kaino ba la coutumier. Baza aba mone kaino ça la civile. Baza aba mone kaino ça religieux. Ne kaino la alliance. Ba ko ke place monter. Bine fu bazala ka wana ba sama papa la biso. Ba mami bimba. So za basiki toko. Mais bo ça la aura Karine. Yo za avec moi siki toko. Tu ko za pembe. O ko be la bassin. Mais pourquoi nous zo ka ba pacha? O ko mo ba monter responsable. Hein? Mu ko ni Karine on sait la bino live to nini. Ba fesse mukoni Karine ba betana et puis ala la page na yo le belako ala la vie non de la via Karine mukala a vie Karine a bioté ko ba sala ba musicien 3 mois 4 mois 6 c'est sur tikio yo pembe ba la misette la kata ndaka bimisio o sala ba gela kitoko yo pela kitoko za lo ba ko za kitoko wana musicien azio tona ndako ala bimisio suli banda yo keba ne ko mbimazemi ya Karine tebi ke Karine banda zemi banda 1 mois ti 9 mois bi ka bebité beauté zoyaka o diaki su munene photo balexi biso ke Karine boto abime ki toko wana abimi lo kwa bébé donc c'est muta boti menzo kanda zanira na zi siko tunanga lengeni na yo kisusu o sa ba contraction ya pasi mobali no apembeni yaya koka pasi ya kobota mobali apembeni sala nde gubo Karine ko ke lenge siko la mituna ka yo mwana obota ya pembe mon papa ne mwindu na eba te mwana chinois a mwana ya nini ya banani obotaka mwana no ya nini yo ta pembe oboti mwana pembe mais papa na mwindu ça reste à revoir faut te ta no kana vérifier ça c'est bien vérifier pour yo pena donc comment déborder la tête pour qu'il faut la symbole au moins muke pour o asu na valeur te valeur tu na pas que o moko kwesa na mabele on comprend de ça la bien et ça la bien Henrietta Vitita Marietta Verietta Marietta Gloriata c'est Gloria bien te Gloriata oh botana nzela oh quelqu'un na yemo no ana problème à parler mafuta simba micro quelqu'un ana problème
hein? Nga na parallelo. Nga na obeta bango. Miko nga na obeta. Omana miko nga na obeta. Na beti bango nyonso. Quel bien na yemo na alipasa na liboma. Quel bien na yemo a uti poto ana problème mafuta. Ata familia oyo kena kosomba familia te apa kola na saison sèche. Tele awa akana ba pembe. Wanani? Mongola ken. Quel doit comme mongol? Ah mongol. Na mona ki senso mo bo uta. Moi ki senso mo eno libo. Moi ki senso mo bo uta bo. Asawa. Baza na makizoba. Nebika vadita. Eh boyo ero yo mo chama na pegi titana na kombo makasi. Na kombo na ngeza ya beste na tika mutakala te na bima mbuma te po na lia bora batu. Ana batika mitakala. Ya lia bora batu yango moni ba bwakela ka biloko wana. Mwana na kisenso. Alia bora batu. Biloko ebima ngana omaninga batu ba osela. Ba manike de. Batu manike batu innocent. Ye moko ke na kota ba maison na e. Akota ba maison na zo ba sa batu. Manike mutana na prince babia ta prince babia. Ayi mana Vodacom. Mère chanter muta ko kana ati na minute. Siko bo ngabo distraire. Tana distraire kisinjora. Bo comprendre que mwana na ka demo. Tiki sinjora longwe. Na la team ya mwana na kisenso. Mwana na kisenso. Na yena de yemtalo ye côté na munoko. Ayela ke libabe. Ayela ke libabe. O mati na minute kisinjora a changer mal pas Weranson. Ba Weranson ngana na ba déjà na ko senga kisinjora pardon. De pas héritier watanabe. Na ko senga na ba mais na minute so boela ngama mamba batute. Parce que ngana parallelo. Otuna ngama mamba bana na Yvette Kalombo finga Karine abimana banganga. Abimana bambua, asala boye, a matrice ezika, ayebi pasi ya mwana te, lelo to moni Karine memi beba rieta. Est-ce que tala ino elongi Yvette Kalombo bimisi ya lobina nene. Tabi longi lokwa ba uti matanga na pasa, mais bazali na Gombe. Tabi longi ba bimisa ki. Bana elongi ya mawa, oye mutu so ada défaite. Neti ba ser na ngana bana défaite ya mabe. Na minute so ba lo ba rapona ba lo ba yaya. Balo baka pona baloba bazozorino baloba pona baloba surtout mutu akamsanga nene. Est-ce que on dit mokoza mobali momone longinete ti abotsa mwana nene ya oh mais mobali abotsa mwana atatonati papa na Stéphano yo mona ye oh yo mona ye ngapona Karine je suis tout à faire papa ero na ko fula batu botika na fula bébé wa leki ba bébé nyonso arietako na ko tanga komba batu tabotangisi nga komba makizoba awa otangisanga koma mwana kisenso botangisanga bolo betu nanga evi ekuli Karine Mokonzi bébé o ayena lupemba koleka ba bébé nyonso tomoni mura de la presse azo benga bébé arieta ya ko vana na betelo makamama no asala ya ta yo moko va matalanga na biceps talanga na biceps bo ero molo ba mura ngana linga ko kota siko yo ni siko nga bo ba kota nga ero yo vraiment ero ba niveau ba mura te ba mura na ba bana mikie ba luka kaka ndenge ba okeno lesaka ba pasha na bango na internet na bato bakumisa ba mais bo ba demo mutument osala lisumu o nzamba ko limbisa te na mokili na geste yo zo nyonso ba ambasi ese mutu lokwa mura vraiment nenga zana akofana mabwelo na internet pe boye bato bozi pe boye ki na bisa Gloria yoxko to leki oleki Gloria olangi mama Gloria longi magugu ngata Gloria batiki atala nzela ya libongo na ozwa ete moi si besenga kitoko OK tokoti sko na kati toke na areta tayo lobi tokota na kati ko lobi pe moi mingo so moi loka malili na makambo nga na yebi ozaka déjà patron ya na bito kota na bana chango ba se respecta ya yo na matie bonché le chèque na bino mona kisenso yema le chèque na bino ya ba journaliste nyonso bo uta chango tokota nani lobi mingi te ke yo mela mo loka malili te venez na bika batumba liyo OK wasi bashimboka nani Sambole baloka na famille avance raté nani Nyamakor Sambole baloka ya vota partout nani Sita Kapash
C'est la fête. La paysan a dansé la musique de l'intérieur. polémique ya kusoba parce que lelo Nicolas na koma na ba conseiller Nicolas za su Nicolas ala kalati lelo Nicolas a osala na chaîne munene na mboka na biso na scientifique na numérique alors na zape na ba chef lelo na YouTube na za polo chaîne Comment ici? Voilà, bon appétit. S'il vous plaît, tout le champagne, tout le champagne. Zolo. Comment vous le boliez? Et un moulou de bolier de Yvette. Babalé moura bamolé. Babalé on a mon pene. Pena moura na Yvette. Neto Zolo Yvette. Tolia. Makuta. Ya mpenda Yvette. Mafuta ya kusa ya Yvette Mayamba mama nduka. Baba wapi mutini okote ya Raisa pi. Raisa bindi. Le roi fait arrière dans le rôle de
Ah, biso makambo wana ezalaka te. Monatie botalelanga Congo température ya Mama Rosette la fleur Nadambu Congo température eye na mopepe asika yaya tobina e Congo température eye na mopepe asika yaya tobina e Congo température